Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Relate bino lisolo oyo Mosantu ayeba Eric Kala. Mosantu abima na Eric te omoni so otuni couleur ya lisolo kwa Mosantu ayebi yango te. Ende moso otuni Mosantu pe couleur ya nzoto Eric ayebi te. Babima jamais mwasi na mobali. Ndenge ezalaka bale kaka mutu moko baotonga bandako ya mama bango na Angola aza na ba 100 francs atonga bandako na ye ana Kinshasa. Mosantu Eric alingaki ba air wana. Eric ayo comprendre que Mosantu alelaka ye, Mosantu alingaka ye vraiment te. Malgré Mosantu azoka mona Eric ke tonton Eric mono ndenge aloba alingala aya avandaka na ketia mpo bamesana akoma ata koloba français. Omoni kaka so moto aza na 100 francs olingi koperdre ye te malgré olingi na yo kozwa mwasi na ye te me olingi olia ba 100 francs na ye. Mosantu azala na Eric bongo. Bijou la reine mwana oyo afingaka ye na bandali likamba Bijou na Mosantu ebandi wapi? Mwana wana aza pire petit ya Batista. Aza petit Batista kaka oyo abiso ya théâtre. Mwana wana lara fingi Bijou. Bayo luka Mosantu po akende ko intervenir. Mosantu akepa Bijou. Aisi Bijou abiya Bijou. Libéré na oye kaka po balobi ba okende makala. Soki ake makala eke kufi ube likambo. Mokile obosana ke iye mutafingaka yo bakoya kozala ba chapeau ya makambo ebele. Libéré aza garçon na biso kaka ya bandal eleka nango. Bijou la reine aboyi alors libéré mwana mobali ana te. Il s'est fait que mon mobali ana ke prison makala asali 10 jours na prison makala. Batista abeti mutu akabimisi mwana na prison. Leo babimisi mwana wa ye asali émission. Là, à cette émission, à l'objet de la Bijou, quand il y a okufa na prison, quand il y a un tongomanga, à l'objet de la Faka Loba. Alors, c'est quoi l'émission, à l'objet qui a remercié qu'à faire Mosantu pour Ayako Talanga, en plus, à Sengenga pardon, pas Mère Bijou, mais Mère Bijou a monté à ma baie à Boyaki. Mosantu kuta talaka émission na te Bijou suit émission wana à Tindeli ya Mosantu. Mosantu yo lobana ngana limbi se po finga nga omoni nga fingi nga lisusu seke yo muto tindi afinga ngai ni Mosantu o ya Bijou ngana otinda Ediba omoni Ediba abi no tinda Ediba finga opona nini est-ce que ça a un sens makambo lo bana ko tinda muto fingo te yo aser na nga ona ya na ote de yakut na luka ka yo ngo zana il faut yebisa nga relation nini yo zana on Eric Mosantu o relation nini nga zana on Eric na ndeni relation nini ozalaka nango oba ebisanga ke yo mpo bawanda kombona wana Eric fo ebisanga relation nini ozalaka nango na Eric Mosantu abiya Bijou oka bayebisi yo ke relation azalaka na Eric yango kaka nazalaka nango eleka nayebi te nayebi na mabe makambo wana olingo oloba te Bijou atika te Bijou asalela mo Mosantu problème si ekotaki ya Mosantu amemi mama na ye ya kote si na ndako ya Bijou la reine na Eric ake otuna na makambo wana Mosantu Bijou la reine Eric na mama ba Mosantu batie les points sur le i les barres sur les quais basisi makambo mais Bijou akontinuaka kosala Mosantu problème. Donc mutu nyonso tu oyo aleka na nzela Eric ata Adiba wana mpona nini afingaka Bijou mpo Adiba wana azalaki bapire petit ka Eric nayebi na ngai ye te personnellement ndenge kaka nayokaka na masolo aza garçon moko bakabelaka bato omoni abanda kokabela Mosantu Adiba le Bijou aye pembeni ya nani
ya Eric alingi soute Eric akaba so amoni ba pire petit ne ba yeko benga bango ko finga bango ya mwana garçon a dit ba finga kae sina nde bakenda kokoma na ba parquet mosantu lero azalaka na relation na Eric avant nde batambola na chief na ye Michaud aoleka otambola Michaud azali na mwa badifficulté mosantu apresente ye epa ya nani oyo Eric chef na ngai boye na boye mikolo aza mwa badifficulté alongwe place azalaki fwazwa ndako lokwa Eric abandi otongatonga bachantier abi te Michaud apesi ye mwa chambre na hotel na bango wana mwana ma ivanda wana ti mokolo okende nao me ezala no pose Michaud abandi ovanda wana me le kaka Bijou la Reine aye na Bijou la Reine aoleka aoluka ndako omoni ke Bijou la Reine a problématique azoluka ndako a tournage Michaud yebisi eser yaka na oprésente pa vie na nga moko boye ye kutu mutu apesanga place oyo azala na basite ebele opesa o Michaud mutu apresente Bijou epa Eric me lelo Michaud na Bijou balobana te naolando mama ata soko ozalaka na vie Eric kala ata tayo alingi bopanzana alingi to elo moko ya mabe ezala tomoni te mwasi nini otaprotege ya mobali na ye siko ya mosantu na kati kuna nde oyo ngai eloko nazomitunela ya mosantu na kati kuna eza nini basololi makambo nyonso tudibinga esili nango mosantu avandi na ye ekomi mosantu so amoni Bijou la Reine na tournage apesi ye mbote ayambaka te amona Bijou la Reine na fete apesi ye mbote ayambaka te mosantu akomi omituna yaya etali na wana waso napesi ya Bijou mbote ayambaka te po ani bayaya nyonso to bayebisaka bi te continue yo oza leki moto aza na kanda me kanda koleka yo continue kaka kopesaki mbote amoni kapesaki mbote apesaki mbote ye arepondaka te mwana mpe alembi na ye atiki na ye apesaki eso mbote te na groupe ya mariage tendresse nga te napesaki adresse oyo tosomba liputa ya Bijou esika nga asomba opesaka nga napesaka adresse na bikende na lambada place benga nasombaki elamba wana bacouleur kuta eza ebele tozalaki na groupe wana tozalaki na mosantu namonaka boye Bijou ye moko aretire mosantu ngabi baretire mosantu mpo ani natuni ange abi agita nayebi te mpo nini Bijou aretire mosantu na groupe omoni mosantu so azalaki na problème na Bijou mais alinga akite groupe wana ka alaire batie mais akita groupe te azalaki na groupe wana mutu nyonso atapesa contribution na ye nde topesaka mutu nyonso atasomba elamba wana namoni baretire mosantu nde abenge natuni mosantu eza nini nde apesi nga baexplication oyo nyonso nde naopesa sikoyo mosantu avai atanga kutu mpe edécourage anga nasomba elamba me nakenda nanga feti te nani elamba nange eza na si natonga edécourage anga barande yango ya nini mutu aza ex na yo mutu na oyo mutu akala yo mutu babali yo lelo oza mama sese mama mokondi yo mutu bavalorize vande na oyo na ngui nde na oyo na kimia olandalanda obanda olandalanda bato nyonso tu ese alobi bavoice ezali ndenge ya kado azosenga $5 ya kado bato baopesa ba $5 te omoni makambo nyonso ti ekomi na internet moto amemi oyo na internet eza Bijou ati koluka oyo bato batekaka bavoice azali moto abeteli ese lisolo te ye moko Bijou moto abimi makambo asali yango parceke mariage na ye eleki kitoko alati bavoile na ye ya canon Caroline asali ye maquillage ya world coiffure ya kitoko abimi bien moye bato bafinga ye eza te ye ekoki te nde bato bafingi te nde bato bakomante te nde mbanda abimi te ye ayoki yango bien te fo kaka nde ekoma mariage ya comédienne scandale na pour Bijou alukaka baproblème makasi Bijou vraiment aza problématique sur 100% na monde ya théâtre ata 70% bato balobisaka Bijou te problème na Bijou la Reine te ngai nauti mpe kozala na problème na ye te ngai mpe na fréquente ye te mais ngai na mama leki ya mosantu omoni mosantu amona grande sœur na ngai alobaka te oui mwana biso wana c'est la plus polie de la famille donc alobaka te
otuna na milieu ya théâtre oyoka te mosantu afinga mutu oyoka te mosantu aloba na mutu mabe bakoma ozwa makambo akala bazwi foto na ye na ya rais bakole voilà likambo ya rais expliquez likambo ya rais eza ndeni mumere aleki eza nde nini mutu na vie oyo azala na pase na ye soki na pase na ye alekaka na rais nde ekangami na nzoto mutu azala na pase na ye bati kosalir mwana lelo aza na chemin na ye eza kitoko makasi avenir eza wana vraiment biso tokolengela so omoni nga nakoti likambo eza parceke tokolinga te na niveau oyo mwana akomeli aya operdre likolo ya bajalousie mo mal placé biso so aza na besoin bato batala mariage na ye ndenge abongaki asala yango promotion bato baotala abimisa mosantu na makambo na ye mpo mosantu ashina erik mabima na erik te erik akufi te azali mosantu mpo na ye erik aza babu na ye te asepela na ye te ke azala mobali na ye mai lokwa mbongo yaka na elongi te l'argent na pas de bouche aliaka mbongo wana towangana te omoni likambo atala ya mosantu apesa te mbote ye aboyaka mosantu atu bato oyo nyonso boloba ne o bijou yokangi na mosantu kanda mpo na nini mwana opesa mbote ozoboya orépondre ye mpo ya nini problème nini oza na wana mosantu bamikolo wana nyonso to wana bapekisa ye abengi nde ayokanga te yango nga mpe nabengi ye te yango mpe nabengi ye te bijou so aza besoin libala netalema libala bijou sur 100 en tout cas tokopesa ata 95%. Komona kaka na miso boye libala bijou wow mais so aza besoin bato batala barobe na ye kitoko alataki na maquillage na ye ya bien aluka onde mosu abimisa mosantu bijou ye leri mosantu soki azalaki nao na erik wana ye bijou azalaki so na paa major tobandi oyoka ye na baémission wana ye tosala baémission cappuccino na baane wana ba 2015 2016 azobwaka paa major abandi obwaka erik te andi obwaka major sikoyo lelo ndenge erik abali ye boye major aya ayo erik yo kwani obali ex nanga estce ezala na sens eza na sens te na vie oyo toza na basi na mibali na moto azala na pase na ye soki yo olongi etumba babali yo batie oyo na ndako balati so lopete salelaki grande dame tika bambolombo na batiza tranquille. Vraiment, merci. Bijo atika mosantu vraiment tranquille. Atika mosantu pour mosantu makambo ayele bien oute, mosantu alukele. Pour omoni ya yoku tukona tali bato bato baoloba toyele baki. Mais so tali ba nde ba ofinga mosantu. Ba ofinga yango na sala ka kimia. Ngala yeba ka ke mona na sala mwa mabe. Ye mtaye ko bomba libala bijou to yeba ki azaka mona mabe. Tano ba makambo bongo boyo bebisa obi mibali ya biso bazalaka à distance et tout là oyoka likambo bongo aonzima mba moko aonzima yazali erik ndako moko ataso ebarde akoko obongisa mais oyo aza na mobali ya distance omona kaka lisolo na telefone ekenda nde mosusu ati kobebisela mwana makambo pardon likambo eza wana botuna bato nyonso to basalaka théâtre bayebi mosantu azala mwana mabe te aza impoli te nde kaka alakisaka kimia na ye wana kaka kimia na ye wana eza ya solo eutaka na kati ya motema na ye azwaka mobali ya motu te ayibaka te aza mwana ya yaya na nga mosantu wana nga nayebi ye bomwana ti kokola donc bokoko oyo olatisa ye te eloko oyo asali te boyo olatisa yango jeune fille ndenge bato balingana na nzela ndenge erik amonaki ye asepela na ye alingaki ye nde mpe ye mpe asepela na ye na erik te asepela na ye na erik te. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez
connecté.